Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele boso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Ezui na yango bande ko balandi ya émission Ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwa mebino peteka ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino toko fungola basango na pasi pe mawana République démocratique du Congo tozali koyeba te nini mona mboka Félix Antoine Tshilombo azali koluka pona mboka oyo ya solo mona mboka Félix Antoine Tshilombo aluka ka bokonzi awela kiki bokonzi po ete amona kisoki mona mboka Martin Fayulu Madidi atelemi lokola les garants de la nation ye akoyebana te ye mosala oyo bakopesa ya sale kozala bongo malamu te nde akedaki bongo komosolola na baloki ya ye République démocratique du Congo po bapesa ye maboko akoma bokonzi baboyi pete bapesi ye ki bokonzi kasi bonisi selanga mbimbo fule jala kinde lelo tozali wapi tokomi wapi na bokonzi ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo ya solo bandeko na ngai ekolo Congo lelo na émission na bino to analysaka ensemble to conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka veille patriotique to longolaka peuple congolais la bolema équipe pour la tene États-Unis d'Amérique mana na ngala kunya do na ngai tala bisika to komi lelo la République démocratique du Congo yanga mokonzi na Angleterre tala bisika oyo to komi kila medjedetalo to ke tumankana ko to bokela loko defa pekato na akene na mboka ya mama social mama la chabienne bande kolanga ito komi wapi la République démocratique du Congo ba mama ya moto mojali moto mozimamite to bundela ekolo abiso Congo to bundela ekolo abiso Congo bande konanga iboyoka kana sango goma ba repousser na mikolomi bale oyo ya lelo seya zolo belabino lobi tolobo na M23 ezokota la ngoma et puis M23 ezokota ezobundate bande konanga Kinshasa azali kopesa ordre botika nzela bango bakota. Pourquoi Kinshasa ezotika ordre? Pourquoi bazo soutenir ba soldats? Pourquoi ba soldats ba biso bazali na makasa ko bunde tumba FARDC? Pourquoi ba rendre FARDC faible? Nani azali sima ya makambo oyo bandeko na ngai? Nani azali koteka mboka bandeko na ngai? M23 ya solo nazali koyebisa bino lezo pole mukadu malembe bazali kozwa ba mboka si facilement bazako sala guerre te bandeko na ngai ata kutu to interpellaka Koffi Olomide bazali kosala te botika kokosa FARDC ezali no kip ezali na ba bibundelité Pobo eba ke FARDC ezali la bibundelité kabuya tshela biso video esika kubwa kabo esika bango bazaba bombe koya te mais bombe ya biso ko esika bango na bazali to bonde au nom de Jésus ya wo ba mama ya moto mojali mozima mite. Assalamu alaikum na ba musulmana ngai mama Jawa na bilobo ina South Africa la mboka ya Gilo Mpinga na Nailo Mpinga gi merveille kitoko pe papa na mama nzambale kala ko pambola bino bisika nyoso bozo benga biso ba mama missionnaire na place 32 na mboka nita baba ifokuyo moto pe bakoko Lumumba na mboka ya Guillaume Ngangulao bozali tellement ebele tokokoka bonko c'était bilote po tozaka la minute zomi na mitano o tozali bongo kokene ko sensibiliser ko conscientiser ko mobiliser ko salaka éveil patriotique pe ko longola peuple congolais na bolema ko talisa bango latina ete tozali lisusu na ta ya ko perdre te pamba te na yebisaki bino ete mwana mboka Joseph Kabila azali koya malembe na banzi ete na koyanola la mwa mituna na bino mike oyo bozali koloba pamba te nazali na ndeko l'hôpital nzoto pe ezali kosala nga pasi nerf sciatique mama Madeleine ebandi lisu kozonga pamba te tambola matakita baluka poete ozali bobele yo moko somi ya libota o natikala bandeko la ngai ezali pasi pe na République démocratique du Congo tango to ko lingala te tango to ko sala makamala mute papa Denis ba mama bozali bongo bayike ba papa to benga na kakoto bunde tumba ya solo to bunde tumba ya bolingo pe ya bosikoli ekolo wabiso la biso ezwa bonsome
ekolo etondi nkita, ekolo etondi bato na mayele, ekolo etondi biloko koleka bikolo misusu. Tala lelo mwana oyo po alileki Ibrahim Traoré. Tala lolenge aboyi na kodefa misolo la bango ya bapaya. Alobi boko defisa biso te. Toko bunde tumbane ko na biso lelo ekonomi na bango boza ko apprécier bango. Boza ko lula baninga. Mais si kapo bino pe boko maloko la ye. Ibrahim ali na mai na makila. Tala ta oyo ya Nigeria oyo. Tala ta oyo ya bamboka musu ya bafilika. Bomoni ata Ghanéen on est boy na eko sambwisa bilo parce que je ne peux pas négocier avec les Congolais. Qui est le président congolais pour aya pene na ngai? Yenda kozana posa na ngai. Est-ce que Ghana a la richesse ko le kabiso? Mais moi na Ibrahim Traoré boya lobi. Bravo, bravo papa, que Dieu vous bénisse. Longonya na mama na tato abotayo. Soki basana bomoyi basana fier moko akosakala te. Soki bakufa na ngelo la bango balika lesengo. Parce qu'on la tsana batuke, il faut na soit décision pour la mboka langa pour la peuple langa ya solo zalaki la souci Félix te. Félix azaki ne la souci Bokonzi. Azaki ne la souci ke na ko so mbongo te milier langa entourage langa to bande ko sala makama be na mboka bapaya. Lelo to coopérer pour la sima kombo ya papa langa. Pe papa ona za ko négliger. Papa ona maloba loba ki nyoso basali ata moko te. Pe papa ona ba honora la bango yete parce que oyo ba chaka wana na liberté ba fungola kango te tala ka moto ba chala maboko mibale pour vous prouver que makambu ya papa la bafoué yango papa égal pas moi yango papa la yepa linga ki ete alinga ki kutu te apusa na tala makambu la ye parce que yeba ki simbi sipe bizali na ye mabe o alanda ki papa te yango le to mona mboka sambwisi na kombo ya papa ata ko bato babande ko pesa papa limemia kabu ya l'homme puissant Chelangai base boyoka lolenge nini batu bazali kolela la base po boyoka salete zalenga chelanga base na kosuki bonyokolinga depuis 2009 na communiquer kaka et puis ba communicateur oyo baliaka mbongo no ya IDPS ya ba malufanga ya ba pata kunya na mettre bino en garde cette fois-ci ngana bino guerre contre guerre. Et puis, bon, nulle part. D'ailleurs, je dois vous dire une vérité. Je suis le petit-fils d'Albert Moulepé Kalos. Je suis ressortissant de ma famille. Je suis commerçant. Moi, je suis un politique. Koko yangai Kalonji Moulepé. Je suis Moulepé. Et puis, nous avons moi ya Liboso. Il y a moi ya Liboso. Il y a Albert Kalonji Moulepé. On se retrouve dans la scène politique, mais on a nos commerçants. Makila ba commerçant. Boyoki mona mobali oyo. Bolandie. Bomoni drapeau ya Congo ngala lati na ngambo ngambo ya IDPS azolo banini. Po boye ba ke IDPS ezali soki 6 ans, soki 8 ans et tchwana. Mutu bobo mi ya IDPS ezali mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Mboka ezokufa Félix mona mboka. Ata bosolo baza préparer Tonia osala beluvuno. Félix ndenga azali wana nazali ko fungwela bino lelo ezali chaîne ela kabilo bosolo. Félix azokoka te. Bomata bokita Félix azokoka te. Nanga koya na ye. Bomoni tourner à Joseph Kabila. Bozo mona to bozo mona te. Si Fayulu o bino bokosela ki makambo, alinga ki trahir bino meye palinga ka za États-Unis. Meye palinga ka kende ndenge Moïse akendaki basala tourner na Kabila. Kabila sali tourner pourquoi? Mes frères et sœurs congolais, tant bozo lala. Tant bozo lala, est-ce que bozo mona? Est-ce que bozo mona te ke Kabila ye? Est-ce que bozo mona te yango biso toza kolela? Tolobito contrecarrer loko oyo. Kabila kozonga te mamoseya. Kabila koya te mamoseya. Nini yo sala kapo Kabila yate? Kabila ye wala. Kabila ye wala zoko mala goma. Kabila ye wala zo tambola. Kabila ye wana tambole pa mindele. Akoche pa ya bafilika. Vous croyez que Kabila zo tambola ko sanya zo tikela bilo Congo? Aloba ki na bilo na koloba te lokola Mobutu, comprenez mon émotion. Na koloba bo comprendre passion nanga. Parce que après ça qui bo konzinemi aloba yango.
Kabila lobi la samo memi maki Kabila divisa mindele parce que ça qui politique mindele ba yebise kolobate landa biso nde Kabila lobi si mon Congo aujourd'hui etengami parce que bino bolobaki na landa bino et tangu na landi bino voilà maintenant Congo langeza ko perdre Kabila oso na mindele alors bi voilà les Congolais souffrent à cause de vous les blancs soki boboyi ngai na kobenga batu bakobeta masase kolela mindele babangi po soki Kabila sali face guerre ebimi Kabila ko vaincre bango pa kopesa bango embargo yango moni babandi kokotisa Kabila bisika o bayamba Félix te babandi kokotisa Kabila po basolola na Kabila Kabila lobi je vais mon Congo na lingi na zonga na kiti na nga yango moni Félix a ko changer bobeko likonzi te azo changer yango te parce que bilo ba congolais boboyi te azo changer yango te parce que Kabila a refusé c'est le seul homme oh yazali ko menacer pouvoir en place c'est Joseph Kabila campagne. Et moi, Mouké, bazali ko banga Martin Fayulu Madidi. Il faut pas s'associer na ye. Donc, oya biso muto telemeli biso ngui ezali Madidi. Oya ta musubilo bobenga kay traître. Ta musubilo bozo comprendre te que si cet homme a cédé na ye, Congo est parti aujourd'hui. Si les traîtres là ont peur de nous massacrer, c'est grâce à Martin Fayulu Madidi. Oh ya telemi wana tala bango kali konga lobi je ne viens pas. Soka bi je ne viens pas à bouleverser bango. De maloba na eka kande ezoleng sababi il faut Martin Fayulu Madidi andi mapo yenda ko convaincre peuple. Soka za mabe. Alingaka kelokuta la Kabila. Pour l'invitation na Zalaki. Mais aboyi Alobi, Félix est ce qu'a causé la malamu. Que Félix vienne négocier avec son frère. Ayoka sonité. Abdeka Congo te. Parce que malheur est causé la yaye. Mais comme Félix, la révélation ne ment pas. Il faut accomplissement et révélation. Yuda sakwenza boa lukutungi la yesu buanga tabiuma. Aya kumpa la kwa bantu. Il faut accomplissement ya liloba. Yango la baka bo s'abonner massivement. Mon mère de Brino, prompt rétablissement d'Autriche. Bon partager mes missions. Maman Célestine na France a prompt rétablissement là yo. Bon partager mes missions. Yanga mo continent Angleterre. Bon partager. Bande ko langa partout bozali na monde. Bon senga na batu ba s'abonner parce que ba vérité zali awa. Pe awa ndeza chaîne na bilo la libération. Awa ndete ko libérer mboka. Allez-y comprendre nos soldats ba comme ko bondira. Nzambe bombe kwela bisote ekwele pa banguna. Mungu wangu miwabwe. Ba soldat congolais na teni Nzambe yoka biso mawa yoka biso ma. Mais prière ya soldat ça déjà nza kombala yo wana lati. Azo défendre patrie. Nzamba za la kata teni wana kesoka kutena monguna bomaye. Mais lelo balobite tozonga la maboko ensemble parce que mboke trahir biso parce que payer zo soutenir banguna. Oh Nzamba Congo a épargné ba soldat wana eko yakake pa ba voisin mais eko ko pas ba voisin ndenge nini tangu yo les garants de la nation. Ozoko kate koloba emo. Moi je croyais Félix Tshisekedi attaquer un combattant, tout ce qu'il disait. Tant comme président de la République malgré Ibaki, na confiance au bilo bopesa ki ye parce que ngana tikala ko pesa ye confiance te. Na bandeko yoka ka mokeli. Na bandeka ko annoncer la bino, na bandeka ko yebisa bino ki la me fobolo baka makambo yo. Kenzamba ya na République démocratique du Congo pour vous révéler. Ba oyo bakoyoka nde bakobika. Ba oyo bakoyoka te nde bakokweya. Réincarnation voulouzi. Et moni sama na nzoto oyo. Pona koloba ke président de la République, c'est Martin Fayulu Madidi. Et puis mukolo wala bomona batu babima lolenge babima te. Mais aujourd'hui, bozo bafoué révélation. Aujourd'hui, bozo ndimate ke nzamba lobaka. Mais non soldats on crie quand même hein. Balobi non, nous avons un Dieu. To lelele no te to kokufa to kotika basi za bala po bazoni okola pe ba.
Entre-temps, président Félix, azana eli banda mboka. Akozonga soki lobi soki lobo kuna. Entre-temps, Chilombo aza pigeon voyageur. Na yebite soka zoluka bisika ko bomba bambongo la ye. Na yebite soka zoluka biloka ko sala parce que banguna déjà bakomele na zone. Parce que banguna déjà bazokota. Tango bananga bazo pasola nzela, c'est pour kolongola Félix. Automatiquement Joseph Kabila zonga. Nanya kolobela ye parce que ba yebi déjà pla la bilo boza ba faiblard. Soki o to kokite to kokata Kabila koya. Na reine na ele susu. Bande kolanga tuti ko sala sambla to lingi mboka te. Tuti ko sala sambla to lingi mboka te. Soki to linga Kongo la biso to na bato mbongo. Bande ko la biso na poto bozwa ka mbongo. Tozo bunde tumbala bato ya mbongo. Basala ka guerre na maloba te. Ya koloba biso tozo loba ya kokata nzela to seto kati. To sangisa misolo kitala Kishasa. To benga na bato oyo ndeto ko bangisa ba M23. Parce que tango ba komona Kishasa ezui force yango. Tango ba komona Kishasa bundi etumba, tango ba komona Kishasa kangi banzela. Ba M23 ba koyate. Ba M23 ba kozonga sima. Parce que ba province nyonso ekotelema po capitale na bango etelema epesi bango maboko. Force ya Congo eza awa la Kishasa. Parce que l'institution est vendue awa. Mais aussi longtemps que chasse boujaka te, aussi longtemps que chasse zo se eloko te. Bozo zela ka Martin Fayulu Madidi. Azaye moko sali makambo ebele ya kitoko Soko ata boko boya kondima na bana ko rappeler bino. Comment zo ningisa, comment zo bangisa. Taka Martin Fayulu wa. O bilo bozo mona pamba lelo. Yango tozali koloba. Soko linga ka Martin Fayulu Madidi. Soki vraiment soutenir ka combat na ye. Asala ka yo ata plaisir ya muke. Tango atele maka empêcher maka munyoso ezo na nation congolaise. Ce n'est plus le temps de baisser les bras. C'est le temps de bundela ye face à Kabila. Parce que soki tu intercalé te musala o bananga baye ko sala ndeko bilo to soutenir bananga boyo ka mission bananga baye. Bazali ko soutenir Kabila. Les nanga basali ko bunda ba longola Félix po Kabila ya kozonga. Alors bande kolanga. Nanga lanzela na ya bombisi combien de Congolais. Boyebi kala 2018. Tango ka banomaki Félix, boyebi ba Congolais boni papa moko chaka beta AVC. Abetika AVC. Parce que Satan compte pour la côté ka maître. C'est Nanga, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Nanga a zongi tala ba miso ba oneko ko sala biso. Kabila disait dans la face A, face B, face C, face D, face azala ba face alobaki aza alpha et l'oméga. Tout le baki il est intelligent ces messieurs. Parce que carte la yeza ko s'accomplir. Parce que ces messieurs alobaki que Félix la ko bundala ina mobeko le konzi. Il savait place à Télémi ende kolanga. Mutabata mi ale kala mayele te mais mutonda yebi esika Télémi. Poata bozobeta ya lobi non, ayebi esika Télémi, l'homme de Kara, ayebi esika Télémi. Ayebi esika Télémi. Et puis abundisi mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Na mboka na ye moko soi-disant congolais, mais un étranger entre guillemets a contrecarré les lois comme Kabila. Étranger à salakate, à lobakate, à fanda na ye, mais lelo azaka Kabila. Azaka Kabila le. Lelo ba komi convier na batinga kati o Kabila tonga po bango pe basala modèle moko. Mais vous êtes pas des leaks. Vous avez un bon copieur. Leak n'est pas été avec Jésus, mais néanmoins Leak il est parmi les évangélistes. Parmi les contre-évangélistes, Leak là. Mazala qui disciple à Yesu te. Ce qu'on lui a copié ça le la Leak. Mais voilà soifé à pouvoir. Okoma mukonzi okonza tabisiko bakonza kate. Obosa data mokeli. Que Dieu a dit, Dieu avait dit. Bobo ça data qu'on se manque pas de dire ce que homme aura semé le moissonnera. Bobo ça data que muta bomba bite la misu ya Nzambe. Mais Nzambe wa adora kabotanga ka pe buku ya ngote malamu te. Ata écriture ne vous enseigne même pas.
L'écriture ne vous enseigne même pas. Bongo temps, temps oyo bino bo meziraka lelo malili. Lobi ekozala moto, lelo mvula, lobi ekozala moi. Ata tango wana. Ete ya kabilo te. La nature ne vous enseigne même pas. La nature aussi. Et enseigne à kabilo te. Bozaka na ba calcul. Mais ça qu'on enseigne te. Ba signe du temps. Que bon mona que yen ça ne va pas. Que mon amour ka fait son il faut démissionner parce que maloba ya nzambe ça pour s'accomplir. Qui a conseillé le côté pas conseillé la kate. Parce qu'il y a le coup la Judas. Qui dit Judas qui dit voleur. Et c'est la kate la Bible. Envier qui kaka parfait à Yesu. Envier kaka bokonza Martin Fayulu m'a dit. Et aujourd'hui, toza wapi. Tango bozo bo maba congolais. Tala bato ayi de pesi bango na tango bazoloba. Ba congolais. Bato bazo soutenir nanga. Botia na mitura bloke bazo soutenir Kabila. Na yebisi bino lelo pour la zaka na longueur d'avance. Bato bazo soutenir nanga lelo ke nanga yaka bato na tout baza ya Kabila. Bato na tout sauf personne baza ya Kabila. Soko ki muto obeta le solo ya nanga loba Kabili. Soko ki muto obeta le solo ya nanga lelo ndenge toza loba Kabili. Balinga Congo te. Bazo sepela komba eumela po bayebi ke Félix asakanga mina moleke. Soki boyoki muto azo soutenir nanga lelo abetele bravo. Kabila. Kabila yo wala zoya. Yango toza ko senga bo soutenir Martin Fayulu Madidi. Parce que toza na mutu te. Peu importe maloba la biso. Soki Martin Fayulu Madidi andimi kaka sikoyo. Kelaki okuta la Kabila. Ata Félix ebandisa ye. Alo bato ebandisa Martin ausambela. Martin konzima makambo te. Martin prière à Félix ça wana nazo ebisabino. Martin Fayulu Madidi konzima te. Atane na oselo loko boy. Mais yo nzamba ndirsi motema lao okunda kuna te. Posoko okeka lelo nga Félix la longo. Donc azo protéger na Félix la Congo. Parce que Félix, il est congolais. Mais très de la République démocratique du Congo. C'est quoi il faut Félix ayo kabiso ya konzima. Abenga mona mboka Martin Fayulu Madidi. Abenga ba congolais, ba vendre autour d'une même table. Ba solola. On te laisse l'état local lingo gouverner till la 2028. Mais pesa ba peuple congolais makasi ba repousser M23. Est-ce qu'à Kosala entre guillemets. Est-ce qu'à Kosala il y a ce moi le quoi gourou de la secte. OK, oazo ya mon pépé oza moningalete pas zo banga na ye pas zo kokala ete. Mais loko la kolobate ye moka kozwa sort na ye parce que Dieu avait dit maloba ya nzambe zaka oui et amen. Biso to annoncer la rabino. Mes frères et sœurs congolais, soutenons Martin Fayulu Madidi. Pona to bunde tumba. Tant autre côté à 2025 tout ça la tête sans recul. Parce que tant que bato la bazo ya bato le bon pe bazali basi bazingi biso. Tant na yebisa kabila bobo ya kame bozela ka boko mona pe boko ntimela. Parce que juste preuve du contraire ba congolais ya série azate. Ce que ça ka ngaite. On a sauté ya bilo lobanza. On a sauté ko yebisa bilo vérité. Ce qui te négligé, nzamba ko négliger biso. Mais ba o ba ko zala sauver ba ko zala. Mais ba o ba kolela pe ba kokufa ba kokufa parce que il faut ba to ba kufa pour congolais ba bomi yango la nzela ya makilefu ba to ba kufa mais ce que to lingi to revendiquer ba droit to empêcher na ba sase o ba pesi kabila mindele ba pesi kabila maboko kabila kanga mindele akanga mindele bazo banga ba Corée ba sima kabila ba chinois ba sima kabila Poutine tala bato kabila simi petit wana Corée pa osaka la terre donc ndenge baza na boy bazo banga po ba yebiso ki kabila beti kaka plan ba olala mais biso souci la biso ezali toza na problème na kabila te mais tokoki kondima te kabila aboma biso boya kozonga liso na mboka oyo po a maltraiter biso koleka parce que atangi ba congolais
ntango akoya dans un premier temps kokosa kosala po topesa ye maboko mais na kati modele oyo bakosasa Congo modele oyo bakongolais tokolima mpo barwandais baya kozwa esika mpe ya na polele parce que bino moko bakongolais bokotisaki Kagame cette fois-ci Kagame akolunga yokana na ye akotisa ye mpe na moi alors boyebake bato oyo nyonso baopesa ye maboko bakozala baprofitere bomonga na yo totikalaka bilela bichwa ntomo e bapapa bamama tolingi penza nini baprogrammente Angola lo bondi ya botarde bono etaire monsieur kokomela bilo maman d'Angola la mokitene Florence Batondo Mili to bunde tumba ya vérité soutenons tous Martin Fayulu Madidi pour un bon combat pour sauver notre patrimoine la République démocratique du Congo totika ko se divisaner batu nyonso bao soutenir Nanga bao soutenir Kabila ce sont des assassins de la République démocratique du Congo les traîtres. So comme tu l'as dit, benga Kabila. Vous êtes belé to dénoncer bino. Bo linga kombe si la te boza ko embrouiller biso la kacha komba. Bo sala ba fantaisie na kacha komba et biso tozo souffrir. Mais boye baka peu importe situation. Peu importe le lengue. Dieu a ko aider biso to ko libérer kamboka la biso. Parce que ce n'est pas tout Congolais où il y a la Congo. Ce n'est pas tout Congolais où il y a défendre la nation. Mais ndambuka ko biso tozali, jour où mungongo e ko komela bango, to ko zwa misolo tozaka lango posa, pe to ko bundela patrimoine na biso. Lelo oyo ezangate la banzi bolandi yango. Mwana mboka ministre la biso ya justice alobi poisa. Keye Moussa na ezalaki tout simplement kokanga bakulu na kopesa bango na baki de droit poisa ministre de la justice. Mais bakulu na ba oboma bango te. Kabu ya cha vidéo. Mes respects mon colonel. Le monsieur devant vous ici, des bébés aux yeux, bébé, pas allé terroriser tout quartier Maman Mobutu, Pays-Bas, Nakamanga. C'est lui le chef de bande. Pour votre information, mon colonel, monsieur Nakangaye a Kendati Kanya Makasese. La première vague. Alors, on ne sait pas par quelle magie il s'est retrouvé encore ici à Kinshasa. Oyo kaka sangunga na yo tomatati kama nyoza mon colonel pour la kolukaye ye yo lelo na elemana ngai ya souci à tomatens de bakoyene na tongo. Alors vraiment mon colonel a besoin d'implication dans la tindeli vidéo oyo. Ce monsieur doit être assigné kaka lelo oyo na tribunal a passé la peine de mort le kola balinga bazozo yango. Implication dans la tindeli vidéo oyo. Ce monsieur doit être assigné kaka lelo oyo na tribunal a passé la peine de mort le kola balinga bazozo yango. Ba boma bakulu na nate. Parce que précieux kotaki vérité yango yo ebimi. Alors bino batu bo kanga la bilo bakulu na te. Et comme cop. Pourquoi posa ko sala yango? Parce que basoda ba dénoncer bomoni mwana wana. Ba bi depuis bakanga ekutu akanya makase sebe bakabo razonga kakaka. Ba uti pe ko kanga esikoyo ba boma ye wana. Ezangate. Bolandi commentaire à vidéo. Mawana Congo. Tout ça pourquoi? Parce que bazo former équipe ya bakuluna. Pour ba menacer biso tant tozo banda ba marche. Mais bon bongisa bango bien bon. Parce que beaucoup regrettaient. Oye ko sala mela bino biso pe toza ko se préparer en conséquence. Bon bongisa bango biso pe toza ko ya. Na awande to silisi. Congolais, congolaises, fungola matoyo na partager mission s'abonner massivement. Botala ba mission du début jusqu'à la fin. Bo soutenir biso atana ko partager ka, atana ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime, atana ko tindela ba ninga ko sala malamu parce que bozo pesa mbongo te. Bo soutenir biso po tozwa ba moyen to bonde tomba. Biso toza prêt pour la révolution, mais il faut avoir Katoko Pianza. Pour bato tozo bunda ba osomba biso bino mo bomo. Ba opanza biso bino mo bomo.
alors biso po toza déterminé pour ko défendre bande ko na biso pour na ko boya ba kufa oyo ba viol oyo ba assassinat oyo ba désordre oyo za na mboka na biso po tozo ngisa mboka na biso na ordre il faut toza la paix na ka tukubianza ya nikota mutunga que Dieu vous bénisse famille ta mutunga mobimba nzambe apambola biloko vosta mutunga nzambe apambola ba onyo so bazo soutenir biso la ba prière toza la besoin ba prière mama Samuel mama Pierrette toza la besoin ya ba prière ba mama missionnaire mama nanga Madeleine na équipe na yo ya ba mama na ngai ya Viltanaise comité association ya ba mama Viltanaise vraiment nzambe azana bilo ba prière ezali belé parce que baza ko combattre biso pe pour tous à la faible paix spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Merci la Kabouya l'homme puissant, on échange pour l'équipe qui gagne. Kabouya tila cette vidéo mouké. Ya oyo lobby tozaki bon la siège SID na tina ya bande ko la biso disparu baza bongo misato o tozo ba place bazata lo tozo ba libérer bango pour se ba libérer ba marche to ko sa na kanda la bango to ko za bon na kati. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et personnel ça comme on paraît biso. Merci na yo Serge Manfou na Canada précisément na Montréal. Vous êtes belé na Canada ya bobenga nzamba pambola beno États-Unis d'Amérique la Dallas et la zui batu la Dallas ba bengi ngai batu ba benga kingai na Californie, c'est Californie. Mais non, tu vois, tu vas bien gagner un coup de bain, comme Moseya, tu moni yo, tu sais faire la yo, coordonner, Kabouya continue la même Nicolo, mais ali koya. Tu quand ça me allo la pambola Congo, tout bonde tomber à Bossolo pour te délivrer beaucoup la attention la bateau yo, bazali ko supporter Nanga, ce sont les gens. Oh bazali ko supporter Joseph Kabila. Kabangé pour qu'on a pouvoir biso to côté ma bobele pour la communauté et longo na mona mboka Martin Fayulu magi du président Eli na yende to kusonga Congo wa biso ingeta li pasanga ino ya CNT live pe mam papa Alfred na mama Clarisse to lingi bilo mingi papa Michael na France bye. Déclaration politique de la jeunesse de l'ECID du 23 janvier 2025. Chers frères, chères sœurs, agissons car l'heure est grave. Notre parti, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, spécifiquement la jeunesse, a, à plusieurs reprises, alerté sur la dégradation de la situation sécuritaire que traverse notre pays, ainsi que le spectre de la balkanisation qui pourrait en résulter. Malheureusement, comme Jean-Baptiste, nous avons prêché dans les déserts et toutes nos interpellations sont tombés dans les oreilles sourdes des tenants du pouvoir usurpé et d'une communauté internationale à compassion variable. Communauté internationale qui met tout en œuvre afin de restaurer la paix lorsqu'il s'agit des conflits russo-ukrainiens, israélo-palestiniens, du conflit au Yémen et dans d'autres parties du monde et reste aphone et insensible quand il s'agit de notre pays, la République démocratique du Congo, malgré ses millions de morts et de déplacés. Cette léthargie coupable trouve toute sa subsistance dans une MONUSCO vide de toute substance et dont l'inefficacité et l'impuissance ont été professées par le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres. Cependant, il serait irresponsable de notre part de dénoncer le volontaire attentisme de la communauté internationale sans interpeller notre responsabilité. Après 7 années au pouvoir, les images provenant des zones de combat prouvent avec éloquence que notre armée est abandonnée. Elle est livrée à elle-même, entraînant dans cette errance les populations non seulement du Nord Kivu,